Mais je ne le vois pas Fayoulou Kokena ba élection ba moment boy. À cause de partenaire ya Malonga pour financer yété. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un dialogue. C'est ça logique que Fayoulou na Mouzito ba même. Vous allez dans un dialogue pour que nous va se retrouver. Tant que vous avez un poste ministériel, va se préparer pour la élection. Recensement ils allaient conditionner quand on a élection. Dénoncer. Non, maman Bibi. J'ai avec moi la constitution de la République démocratique du Congo. Ils allaient que le président de la République actuel, il a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que vous avez président Félix Kolobaï qui va élection vous allez c'est que les chefs a audité ye ba yeba mbongo wana utaki wapi motozo kama solonaye akidope ça toute une province bato va connaître ba problème ça c'est aveugler l'opinion c'est que IGF a enquêté sur la personne Mbikai et ce qui toke musika je vois Mbikai finir sa vie en prison ce qui to landi ba corbillard politique oyo de gauche à droite batiki ça malofo AFDC na kati tant que vous allez côté cette AFDC vous allez exiger 5 postes clés. Bati lukwebo parce que l'ingito le belaf de mais le bozali ko sacrifier kaka ensemble pourtant bino pe bozali na kati même bisopé azali ko lobango pona batu nyonso lorsque je parle des hommes politiques je parle à hommes politiques nyonso tout tendance confondue même ata bisopé to tia mai na vinyo to comprendre que nos peuple a gagné ya ko lobe que non 48 heures c'est trop. Ça c'est une distraction alors que bango atoyi de pes bazali ko se préparer pour la élection bino bozo continuer ko rêver et que non ba élection vous allez azo lukane dialogue IDPS est en train de se préparer pour les élections nous on mona bango na ko mona kabuya akotambola par-ci par-là mais bino bolo ba élection vous allez président de la République alors ko ba élection vous allez connaît nanga lobi élection vous allez mboso lobi élection vous allez mais bino botika la distraction. C'est comme ça que vous allez échouer aux élections. Dans une réunion, tant que tout le monde a balise. Il n'a même pas pu que le secrétaire général n'a parti à tailler la liste. Trésorier n'a parti à tailler la liste. Même à temps, Montumoko, il y a parti politique, n'a pas poto, ou la province à tailler la liste. Mais la liste, c'est Bika à Tchekomo, il y a Liboso, il y a Yé. Deuxième Congo à Tchekomo, moi, c'est est-ce que c'est pareil? Il faut ça, la confiance. Maître Bazin. C'est comme si à la partie politique, n'a pas Yé. Na moi si na ye dans le cabinet na yo ko comprendre que non c'est un égoïste glissement et causalité parce que seni et se prononcer dans noté yango des alliés habilités pour se prononcer yango ninga na yo koloba session ya maso eza session ya manger ce qui glissement kozala koyeba et que glissement ezali et du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bonne semaine à vous tous fidèles de AmAm-TV, bienvenue encore une fois. Tokutani Ngolu et Zanzambe, pourquoi? Parce que dans le barakola la kolamuka, ils allaient habitude d'être Nzambinda Pesaka Pema.
soki olale olamuki betela nzambe maboko poyo se retrouver parmi ba vivants. Moi Bibi Kapinga aujourd'hui nazongi lisusu na kati ya Allo Congo poto solola ensemble na bandeko batia kabiso na motema ba portaka confiance na ma mission TV le miroir du monde na fidélité na bango. Ma mission TV le miroir du monde tozongi lelo tolobaka tozali liso na bino esika information ezali lito ina bino makolo na bino kokita en temps réel pour na rememela bino ba information. To annonça qui rentrée parlementaire le 15 mars, session ordinaire, tomoni na ngambo ya Sénat ezongi déjà et fongwa mibongo na ndeko Bahati Lukwebo azali président ya Sénat et asali discours na ye o bokolanda tope bolandi déjà à travers ma mission TV le miroir du monde et bateau pétant mosu bozi opportunité te boko beta kaka titre ya l'ouverture ya session ordinaire ndeko Bahati Lukwebo bokolanda en intégralité discours ya ndeko Bahati Lukwebo. L'arrivée du président de Botswana na République démocratique du Congo à Kosololana, président de la République tout à l'heure, bako kotana mo entretien au Italie kaka bango mibale na ngambo na bango ba président de la République et ayamama kibongo na mama Tumbanzeza azali ministre ya affaires étrangères na kati ya plateau na biso ya ma mission TV tope ya Allo Congo ya mokolo ya lelo tozali koyemba pona bino mwana mboka Bazan Pembe o azali coordonnateur il y a le changement c'est maintenant. Est-ce que changement yango ici ekoti ezali motuna o tozali kotuna pona ba kongomani nyonso pe bazali komituna? Est-ce que changement ici ekoti les changements c'est maintenant? Ndeko Bazan Pembe azali pe moko ya bandeko bazali na kati ya plateforme ya ndeko Bahati Lukwebo AFDC AR. Topesi mbote. Mbote mama Bibi et mbote pe na ba Congolais ba kozwa ndingisa balanda biso na ma mission TV. Merci peu beaucoup na yo pona invitation. Formation et gouvernement et comme mythe ba Congomani ba zali ko comprendre les sous-soutés à ce net moment bandeko bazali ko se poser ba question to ko solo la likambo Italie formation et gouvernement nani azali ko bloquer Union sacrée lelo parce que lobby baloba ki ezala ki ndeko Kabila bloquer ki FCC cash lelo na kati ya Union sacrée nani azali ko bloquer to ko solo la yango. Nous venons de suivre l'ouverture et la session ordinaire ndeko Bahati Lukwebo asali discours moko o bandeko bakongomani nyonso balandi soki olandi un petit commentaire. Merci beaucoup. Lelo ezali session ordinaire. Et sili kofongama na chambre haute haute bengi Sénat na chambre basse to bengi Assemblée nationale. Tomoni présence ya premier ministre ndeko Kabunda ndeko Mboso na bandeko mosusu ba diplomate. Ba institution nyonso to ezali représentée et puis on a vu présence vraiment engouement total. Ya ba ambassadeur donc ba pesi importance na eloko wana mais oyo sepeli singaye ezalinde harmonie, constance, il y a discours et pas sénateur Modeste Bahati Lukwebo parce que a touché na fin fond il y a ba Congolais. Il a demandé aux autorités d'abord il y a ville à Kinshasa, puis dans la province Moussos, ba comment organiser ba ndeko na biso ya ba wewa bazali ko contribuer pour na efficacement pour na transport la ville à Kinshasa. Asili ko lobela harmonie entre ba institutions surtout Sénat, la présidence de la République, la Assemblée provinciale, surtout, il y a la République démocratique du Congo, à ce qu'on promette, il y a sénateur, liberté d'expression, contrôle parlementaire, il y a Moutouya, il y a Malonga, et que ça, le gouvernement, il y a en place. Donc, Tolingi était harmonie, on est continué pour été session, parce que les sessions, au niveau de l'Assemblée nationale, les sessions, il y a Bangé et Belé. La question sur la loi électorale, et Sénégalais à la traiter sur les seuils et sur l'installation, il y a des membres, il y a bureau, il y a CENI. Donc, tous autres de la Bango, na Babilo, parce que les des institutions pour moi, il y a la République démocratique du Congo. Alors, maître, de votre côté, est-ce que vous avez un discours, parce que le discours, Toyoki Yango, ba discours et yo kami ndeko tambo mwamba tango akota ki wana sala ki biso discours moko
oyo toyebi te ndenge ni toloba na français moko o na ntango mosusu bandeko mosusu bayoka te otango mosusu na bamo mosusu o na tomoni te mais lelo batalisi biso makambo mosusu ndeko Bahati Lukwebo atalisi biso te atiki nyongo ya 14 millions atalisi biso te botambolisi ya Sénat ezalaki penza malamu te tina bandeko ba sénateur bakena kokweyisa ye. Pensez-vous qu'aujourd'hui ba sénateur oyo azali ko promettre parole topé liberté ya expression lobby na kati ya Sénat ba kozala satisfait na conduite na ye topé na bokambami ya ndeko Bahati Lukwebo? Mama Bibi oyebi Congolais a lisusu na besoin ya maloba ebelité. Congolais alingi ba action et salema parce que ba action de yango de ko changer bien-être ya vie ya ba Congolais. Tolandi sénateur Modeste Bahati Lukwebo na bokebi biso to ko senga ye que parce que ye azali fruit ya société civile ayebi souffrance ya peuple congolais a concrétiser maye a lobi lelo ezala matérialiser na misala tomona eke collaboration wana ezala malonga toyoki ye avant kota bureau akei komona président de la République pour na ko dénoncer environ 14 millions de dollars oyo asilai ko kuta asilai ko bunga na niveau ya Sénat toko senga ete ba poursuite judiciaire pezala pourquoi pas na niveau ya Sénat à part IGF o asilai ko sala musala na yango ba benga ba constituer pe une commission na niveau ya Sénat ba yeba comment ko interpeller sénateur Tambo Mwamba na bureau nyonso tout et o asilai ko siéger ba yeba mbongo nyonso wana e asilai ko kende wa parce que toyoki sénateur a lobby ba personnel ya Sénat bazalaki liso na hôpital moko malunga te ba sénateur l'hôpital ya malunga ezalaki te ba bien-être na bango ba condition de vie na bango tout ezalaki ya mabe toko souhaiter et que na ba révélation ya mutuya oyo ya asili ko pesa parce que azali ko prôner ba valeur azali ko lutter contre bantu valeur a concrétiser yango ki de tina suka ba oyo ba kozala transparence soki ezate ba soumettre bango devant banzozi ba samba ponete. C'est ça l'état de droit au bisonyo surtout. Alors maître Bazan wana ezali oya azali ko exposer yandeko Tambo Mwamba est ezali te parce que lobby yena ndeko Tambo Mwamba ba welela ki ebonga wana yango atalisi koleka montant au bureau d'âge etalisaki na président de la République. Bahati atikala jamais kozala conflictuel, c'est un légaliste. Azali kosali la sebo bele ma commis règlement d'ordre intérieur et ensemble n'engezali koloba au côté osali remise et reprise sengeli yope wa enquêter oyeba nini oyo osili ko remplacer atikeli yo donc ekozala règlement de compte te ezali na devoir ya continuité ya action publique nde asili ko présenter na mokonza mboka. Je pense que rapport wana ekokende ti et pas ya banzuzi et pas ba magistrat pour na bayeba comment pour enquêter sur la personne ya ndeko Alexis Ntambo. Mais bakongomani basali ko tuna motuna tango basali échange topé remise et reprise pardon tomoni ndeko Mamboleo atalisaki na ndeko Tambo Mwamba te basali est-ce que remise et reprise ya République démocratique du Congo na ba lolenge na yango nyonso topé na ba institution bisika nyonso esalemaka ezalaka kaka échange ya ba papier na caméra mais contrôle comme tel et ça la maraté parce que na ngambo ya ndeko Mamboleo atalisaki biso te na bureau d'âge ya atalisi biso te nyongo ya akuti ezalaki 5 millions maintenant. Parlons de 5 millions tokei kuna ndeko Bahati Lukwebo 14 millions. Lelo tolobela chiffre nini o eza réel? C'est une bonne question. D'abord, il faut que le Mamboleo c'était un bureau provisoire. Bureau provisoire, document non, bazaki na ndingisate bakota en profondeur. Il y a babilo konyonso. Lelo bureau définitif o yezali installé. Yangonde bazu ndingisa pona ko vérifier papier par papier sur le plan administratif. Basolo le pena personnel. Il y a Sénat. Bangonde batie à la disposition na bango ma union soana. Et basili ko dévoiler la Congolais parce que Congolais yenda azali redevable yenda azali ni na koki koloba yenda azali moto aliboso o azali na primaire ya information ne basili ko pesa biso yango ne ba Congolais ba ko senga bango pe ba déférer batonyo so wana devant banzozi pona basamba na mabe o ya bango basila ko sala.
Alors, lelo lobby tokolanda te to kapete ndeko bati lukwebo pe na ngambo na ye na confiance onyo ce chef de l'état atieye lobby to kate ndeko bati lukwebo pe azali na kati bakangi ye le main dans le sac. Oh, azali na ngambo na ye lokola président ya Sénat. Merci beaucoup maman Bibi. Azali na intérêt ya ye ko travailler malonga. Pona ete maima ko komela tambo mwamba e komela peyete. Donc il a intérêt na niveau ya Sénat atika ba trace ya malonga, atika ba impact ba eve moko ila na ba impact moko palpable. Pona ete mabepe komela ete parce que oyebi na état de droit o lelo tozali comprendre motote azali liboso ya mibeko. Biso nyonso tozali appeler to se conformer. Nenga na yebi je pense que sorti na ye na niveau ya Sénat congolais a ko apprécier yango parce que akolinga tika ba œuvre parce que vraiment c'est one des spécialités na ye. Alors maître Bazin Pembe parce que tolobeli AFDC lelo batali sibiso balobi formation ya gouvernement oyo ezali bloqué parce que singela ki bongo bima depuis le 14 le 15 lelo rentrée parlementaire alors ki dès kozonga ya ba parlementaire a ko présenter bango liste mais tozali ko constater na ngambo na biso te ko bongisa matope ko bimisa liste oyo komi bloqué de votre côté so singela ki bongo otia mwa liloba na likambo etali blocage oyo ezali ko salema. Tokoloba cette fois-ci ezali banani. Il y a blocage du gouvernement. Na koki koyebisa ye que homme politique congolais a communauté un corbillard politique. Donc makelele ebele nyonso wana bazali ko tyangu na motuka ya peuple. Asila komona bandeko na biso ya ensemble tango baye balobi biso toye na union sacrée pour na ba poste te toye ko servir bien-être peuple congolais. Asila koyoka pe bandeko nyonso to koloba mais oyo ezo salema lelo mama Bibi na koki koyebisa yo ezo salanga passe ebele parce que ko perdre ata 2 jours. C'est trop pour un pays comme la République démocratique du Congo oyo ezali ko souffrir. Tozali ko courir derrière le temps. Parce que le gouvernement sama ezali na batante ebele sengeli répondre. Tozali na makambo ya élection. Tozali na makambo ya recensement. Tozali na makambo ya bien-être ya peuple congolais. Tozali na makambo moko ya minene oyo ezali guerre na est na biso ya mboka. Bien-être ya peuple congolais oyo azali komona pasi. Ali komona ete no situation sociale na ye sengeli changer. Mais ba homme politique pona ba intérêt na bango tala lelo ndenge bazo bloquer gouvernement ya Sama Lukonde ebima. Monto azali député. Peuple asila ko voter ye que non na tindi yo na niveau assemblée nationale. Mais député à l'obité na boya assemblée nationale. Na boya assemblée provinciale. Na lingina kende ministre. Na za la ministre ba benganga excellence. Parce que oyo azali ko gagner na niveau assemblée nationale ezali ko suffire yete. Oyo azali ko gagner na niveau assemblée provinciale ezali ko kokate esengela kende azala ministre. Aza la vice-ministre, ba personne politique moko hypocrite. Yango ninga na ko qualifier bango neti ba kobiya bato makelele belé ko kose la peuple alors que non et ainde pona bien-être na. Mais na kati wana batangi pende ko bati lukwebo batalisi biso na ba information tende ko bati lukwebo talisi bongo te a ko démissionner soki azui 5 postes clés en dehors ya wana ndeko Steve Mbikai pe na ngambo na ye azali bongo ko revendiquer o ezali ba droit na ye atalisi te ndeko bati lukwebo na ngambo na ye azali ko linga ko désorienter des postes o ezali ko revenir na bandeko ya AFDCA. Mama Bibi Mbikai azali agitateur. Mbikai c'est un rêveur, c'est un monsieur fissuré na makambo ebele. Mbikai azali ko confondre FCC na union sacrée. C'est-à-dire ba français balobaka autre temps autre mœurs. Mbikai esengeli ayeba ete no regroupement politique AFDC. Ya sénateur Modeste Bahati Lukwebo isela ikozala rétabli na ba droit na yango. Et lelo la justice na ba jugement nyo surtout regroupement politique ezanango ezali ko reconnaître autorité morale c'est bobele moko Bahati Lukwebo. Mbikai azali ko flatter président de la République na eloko na yo soki comment azali ko benga ngo lisusu travailliste te azali na mo eloko moko auto sala o azali ko loba
que le président de la République a été candidat pour 2023. C'est un flatteur. Pour soutenir le président candidat unique. Je l'ai dit, Mbika, c'est un flatteur. Akosuka mabe Mbika Yoana. Asa sili déjà. Et ils ont dit que si là où ils savent que non, à qui n'est pas de bongo. Donc, azana n'ingisa ta yako se comparer na bati ata mukete parce que bati aujourd'hui, azo ça la preuve. Il est après ça yembongo ya campagne. Après ça yé ba poste ya zaki na ngwa bando occupé dans le temps Kabila, c'est parce que bati azala qui place wana. Et il y a un poids politique en Mbika était, c'est bati qui a pesé pour la Mbika ya la ministre ninga zali le wana. Mbika est allé aux élections avec l'argent de bati le kwebo. En tête, il y a une élection, il y a regroupement politique AFDC. Pour la koye bisala Kongomani, Mama Bibi, aux alliés en face, il y a Venice Hotel Awa. Nous étions dans une réunion à Venice Hotel. Tu bandé à 16h, tu suis dit ça à 20h30. Tant que réunion ici, le sénateur a ABC Bisso, na outi au monde premier ministre. A ABC nga coupé sa Bisso 5 postes ministériels. A titulaire Misato, vice Mibale. Toko ça la boni pour un regroupement politique na biso. Sénateur à lobi boye. Ministère moko ezo kende na parti politique AFDC. Ministère mususu ezo kende na regroupement politique AFDC. Ministère mususu ezo kende na regroupement mususu ezo kende na parti politique. Bolobi ndenge ni bino conférence des présidents. Biso nyonso tolobi iyo. Tosilisi bongo sénateur à lobi boye. Bino nyonso tu ndenge bozana na sali munene boye bo se retirer na ba kokis ba oyo ya province orientale bo se retirer ba oyo ya Kasai bo se retirer ba oyo ya Bandundu bo se retirer ba oyo ya Congo central bo se retirer batu na batu ba bimisela ngai ba candidat oyo ya bango ba kozala ba ministre. Mama Bibi nazo rassurer na opinion na moni Mbika ina kwe biso nyonso tango to komi 20h. Ba papier zalaki lisusu te to komio luka biso nyonso ba papier et nous avons utilisé biso nyonso ba réemploi na moni Mbika ina kwe na mwasi na ye na garde du corps na ye na suka na sima nga pe na zalaki na kwe na papier na ngai na ba député na biso na ba sénateur biso nyonso tu na kwe mutu nyonso tu aolinga abima ministre abima vice ministre nga na silisi kotia komo na ngai na liste na keti na kokis ya ba Mbikai. Namoni kombo Mbikai, Save Mbikai, Mabuluki, soki na bosani kombo na yete. Namoni kombo ya mwasi ya Steve Mbikai na liste. Bazalaki ebele et puis Mbikai a été là comme ministre titulaire. Mwasi na ye comme vice. Namoni bango na liste. Biso nyonso tout déposer ba liste. Parce que premier ministre a exigé que non ba na kati ya ba liste botinda ba komunisa to pa na bango ba ponda kuna. Mbikai a postulé netinga pe na postula na ngai. Mais les lobbies sont tous le gouvernement abima a commis comme ça la chantage a commis au tin d'aba petit moko boye dans la télévision ba lobby là bas tu vois lobby non ba tu veux s'accaparer tout et ce qui est de grave bien linga joie deux postes on appelle ça dans le Rémi Musungai ba ceux qui bazana ba guerre na bango na Musungai ba bomana parce que baza ba nyonso mibale ba to province moko ya Kananga de guerre na bango ezawana azwa guerre na bango na Musungai a transplantant ngo et comme guerre moko et comme ya politique a même bango na regroupement politique était on a ba guerre na bango entre bango. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans ngambo na bino après que postuler moto o azali na mwasi na ye na kati ya parti batalisa te parti na ye yende a kozala titulaire mwasi na yende a kolanda nini ezali kotungisa bino na kotala tendeko Mbika inde a kozala liboso mwasi na ye alanda na sima. Mbika yazali kokosa opinion koloba ete sénateur Modeste Batu Lukwa babenga ki epona koyebisa yo zwa iloko na yo oyo zo préparer pour 2023 wana boma yango parce que ezali eloko moko ezali ko promouvoir image à chef de l'État alors que c'est un mensonge. Alinga tout anisa président de la République na sénateur Modeste Batu Lukwa mito et puis Mbika yazali koloba ete Jean-Marc Kabound na Augustin Kabouya bazana ba problème na sénateur Modeste Batu Lukwa na loba ya lukuta ba relation ezali ya kitoko entre IDPS na regroupement politique AFDC ne pe na AFDC comme parti politique pour preuve Jean-Marc Kabounda yaki na congrès ya AFDC et Jean-Marc Kabounda est en bon terme avec le sénateur Modeste Batu Lukwa avant on a pensa ko exercer
na mobimba na kati ya union sacrée lelo na kati ya union sacrée azali ko kamba me bazali ko talisa te boyokani ezali te entre Jean-Marc Kabound na ndeko Bahati Lukwebo. Nazali ko confirmer na opinion ya ma mission TV ba o balanda kabiso sur le plan national et international que climat ezali ya malonga ya malamu entre président ad intérim Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale et sénateur Modeste Bahati Lukwebo oyazali président ya Sénat. Bakuwe la nini oya okamba institution na ye oya okamba institution na ye yali nembika inde amonie ke non pona na yokama esengeli na tout anisa bango mitu pona ete ngana yokama akoyokana te ezali azokini na chute politique na ye na likambo etali formation ya gouvernement bazali kotalisa te ndeko Bahati Lukwebo ndeko Moïse Katumbi ndeko Kabound baliste na bango ezali ko bloquer formation ya gouvernement. Na oyo nga na yebi ya biso ese kotaki déjà etikali siko na pouvoir discrétionnaire ya président de la République na ya premier ministre ba travailler premier ministre na ko travailler assumer tango pas président de la République pour na yeba comment ko avaliser sur moralité ya bato. Na oyo etali bande ko ensemble nga na ko yebisaka bango tango ba bande ko ya union sacrée to yebisaki bango union sacrée ezali poubelle te. Toyebisaki bango union sacrée ezali devoir de redevabilité. On a yondo lobby. Toyebisaki bango bazali na kati ensemble ebele bazali kotalisa cette union sacrée ezali poubelle. Union sacrée ezali kondima makambo mosusu oyo ekoki kondima mate. Mama Bibi. Sengeli congolais alongwa na paso tozali komona olelo. Sengeli guerre ya biso ya est elongwa. Ko wela ba poste et ko faire gagner Congo ata eloko te. Mais poids politique. Et puis surtout c'est un poids politique. Nazali d'accord. Le président de la République a souligné Kayango. Nazali d'accord. Il y a une union sacrée, poids politique, ezali ko compter. Nazali d'accord na poids politique. Loin de moi l'esprit à polémique. Je prends les députés comme Eliezer Ntambwe. Mais Eliezer Biloko azo ça les a chantage. Eliezer a multiplié ba émission. Donc ceux qui ont Eliezer au sala qui pétition pour na ko bengana mabund non pas récompenser yon na poste moko ministériel mais alors que biso peuple to voter ki yo to tinda on assemblée nationale OK nous proposer mibeko pour na bien-être ya peuple charge yango ekeyi wapi charge yango ekeyi wapi okomi kaka oh non nga il faut na koma ministre nga il faut na koma ministre mais assemblée nationale vous êtes un homme d'état et puis un député azali likolo ya ministre. Tant que ministre azali koya na l'Assemblée nationale, azali lobby akeye pa ba OPJ na ngai. Bangonde ba contrôle la ngai. Mais ceux qui ont député au se rabaisser ti okomata vice-ministre importance au peuple après ça que ezali so place. Mais yo azali ko soutenir bangote ndeko Kabound bazali ko talisa biso te azali ko soutenir bandeko ba pétitionnaire ba député o ba signer ki pona deux parts ya ndeko mona mboka mabunda. Non, tout ça la différence. Jean-Marc Kabound a koki ko soutenir bango na eloko bango basalaki. Mais ko soutenir bango et que non bazala pe récompenser. Beaucoup de salelo yiki qui pona été gouvernement ebimate bozalaka donc ixo facto récompensé. Je pense pas que nani ndeko Jean-Marc Kabound azali na logique wana. Ba audio te mokolo ya lelo ezali ko tambola. Ndeko Jean-Marc Kabound prometaki na bandeko ba pétitionnaire il y a deux parts il y a ndeko Mabunda ba député te azali ko bunda pona cause na bango au moins vous allez informer na yi promesse ya ndeko Jean-Marc Kabound. Pensez-vous que lelo ndeko Jean-Marc Kabound a kolinga te promesse oye asalaki na ba député pétitionnaire et kweya pote a manqué lelo considération en tant que moso na ngambo na bango. Président Félix Sokozo Landa na ba discours na union so azali ko yebisa ba congolais ngana mungamba na bino. Ki mungamba wana amuto musala na biso ikoki ko se concrétiser kaka parti ya gouvernement o ezali sous pilotage na ye. Gouvernement sama lukonde ezali gouvernement oyo président Félix azana ba levier ya pouvoir union surtout na maboko na ye. Donc 2 ans oyo etikali mama Bibi esengeli ba signo ya malonga emonana. Esengeli ba signo ya malonga emonana parce que
Toi, un peuple, mon place, vous allez kokene, vous allez kotambola. Il est trop exigeant. Azali ko exiger que la situation sociale n'aille échanger. Mais koki ko changer na nini na volonté. To capitaliser volonté au président Félix Azanango. Ce qui to landi ba corbillard politique oyo de gauche à droite, batiki ça maluko. AFDC na kati. Tant que azali ko tête c'était AFDC azali ko exiger 5 postes clés. Bati lukwebo parce que l'ingito le belaf de mais le logo zali ko sacrifier kaka ensemble pourtant bino pe bozali na kati même bisope azali ko lobango pona batu nyonso lorsque je parle des hommes politiques je parle des hommes politiques nyonso tout tendance confondue même ata bisope to tia mai na vinyo to comprendre que nos peuple a gagné ngana ko mona lelo abima ministre nabima ministre te musala na ngai zande peuple a jugé ngai que non musala ngana ko salela ezali ya mutuya parce que o ya récompensaka il y a Moutouya, ils ont des peuples. Ils ont des hommes politiques. Nous vivons dans une hypocrisie politique. Mais celui qui récompense, c'est le peuple. Na mona kaiti non oyo ayi nanzela nangai. Sengeli na matisa yi ba matisa lelo moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc population sengela comprendre. Moi je parle ba ndeko ya AFDC tocha mai na vinyo, ba ndeko ensemble tocha mai na vinyo, ba ndeko ya IDPS, ba ndeko ya MLC ponete non Sama Lukonde azala investi. Bisogno surtout bandoko kanise que non les 15 awa tous déjà gouvernement. On a léger retard. On a en train de perdre le temps inutilement pour rien pour na bagegere moko inutile. Pour na bagegere moko inutile. Alors que le Congo doit gagner. Alors pensez-vous que nakata union sacrée ko continuer pendant malamu parce que tous allez koyoka déjà ba déclaration de partout moko ya bino papa Molière Nembalemba atali sipe netando eke alobi union sacrée ezali union salité. Ezali union auto zali ko kanisate moto zali ko décider ezali ndeko Jean-Marc Kabunda ndeko Jean-Marc Kabunda zali ko bloquer parce que le président de la République a tikié maboko polele asala union so motema na yeli Papa Molière c'est un incontrôlé. Papa Molière bolanda ka été ya betaka na ebilo na été ka tika ka beta po asala na ye ba succès asala abimisela biso likambo ya makambo soki ya 15 millions soki nini. Oh non, azui moko azui 5 millions, ye moko azui 15 millions, ye moko azui 5 000. Donc quand même mutuana lia mitu soki 5. Donc c'est un député de son état, dans un respect belé panaye, c'est un père de famille, mais azali incontrôlé. To qui parle congolais mais oh ya lobby azali ye moko te o azali kotali cette union sacrée va très mal, trop même si je peux le dire comme ça. Ya moni na yebisu ya ba député Corbière. Molière ne paye pas pendant le cas de ma ministre. Peut-être que non. Comme on a écouté dans c'était, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser les autres. Pour ça, la maquiller les belés. Alors, les population, au Azali Kolanda Biso, intérêt naïe, topé place ya population, réponse na ba demande ya population, et que ça na maman colonie. Mais il y a une population qui se retrouve dans une biso ba homme politique, maquiller les léqués belés, alors que bien-être naïe Azali Kobeb. Moi, j'ai toujours demandé aux gens, ceux qui ont capitaliser moi bonne foi le président Félix Azanango. Sinon, tu as na milelo boye. Moutounion surtout aligné à la mandataire de l'État. Moutounion surtout aligné à la cabinet ministériel. Moutounion surtout aligné à la ministre. Mais finalement, donc, tous les Congolais, ils surtout ça là. Pensez-vous que le Premier ministre Sama Lukonde a libre ya ko décider pe ya ko kata to pe ko zo ba décision na kati ya yi gouvernement o ekoza la former ya ngoninga na ko senga ye akokoka koloba non esiko esengeli non na esiko esengeli na mi-temps oyo Sama isengeli a comprendre que non il a été nommé par une ordonnance présidentielle. Et Azana pouvoir, parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Yende Asela Ikosala ba consultation, c'est lui qui a auditionné Bavi à Batonio Sengeli a s'imposer à Bimisela Biso au gouvernement à Lombango. Oya Kolela, Aleli, l'essentiel est que le Congo gagne et que tokene na liboso le to se éterniser kana biloko moko ezangatine. Et kota la makambo nyonso maître nangambo na yo to ko loba te taille ya gouvernement et kozala bongo bien taillé par rapport ya autre reproche qui lobby. Non, Mama Bibi, na koki koloba boy. Esengeli Kongomani ayoka. Sengeli to continuer na pression sur la taille du gouvernement.
Sama Lukonde Yemoko maloba na ye alobi la situation de l'Est doit s'améliorer. Bien-être à Congolais sengeli changer. Tozo a mai, tozo a courant, kolia ya malongezala, va reprendre Bukangalonzo et puis va reprendre Baction Moussous. Mais si nous avons gouvernement moko ya 55 ministres, yebisangai frais de fonctionnement, il y a bureau, il y a cabinet ministériel moko, ils ont coûté combien? Azo risque à réaliser ba vena été. Sengeli a réduit taille à gouvernement, on était non Congo est gagné. Je le répète, Congo et Sengeli gagné. Na nyon surtout tozali kosala. Ceux qui tolandi ba caprice, y a ba corbillard, y a ba homme politique congolais oyo, nous allons continuer à rester dans la pauvreté et nous allons décrier tokobando loba ba soye kosila biso na monoko. Vous savez que ben avant déjà ba corbillard. Population azali kolanda tant mo so a ko comprendre te terme wana ya corbillard pourquoi azali ko employer ango déjà avant même publication et formation à gouvernement. Peuple congolais à comprendre nini dans tout ça. Nazali ko benga bango ba corbillard pourquoi mabi parce que makele le leki. Vous vous réveillez un bon matin Abitando Ike, c'est un député qui passe la télévision pour na koloba. So ki biso to se retrouver na gouvernement wana te et aux amalonga te. Vous vous réveillez un bon matin oyoki couche moko boye un parti politique oh non biso to zali consulter on peut travailler. Vous réveillez un bon matin, c'est mon antenne, oh, yazali koloba, oh non, ngai pe dans se retrouver dans le gouvernement wana. Azape na ba compétence non, na komi kutu wana te. Tu vois, il fut azape na ba raison na ye o ye pas poussé, azana ba expérience belé, azali ndekone mon antenne mais alobi Congo central pe foué za la représenter na kati ya yi gouvernement na nzela na ye. Boko luka quand même te toza na démocratie boko luka quand même te ko zongi sandeko mwandantie minasima parce que yé pe atalisi na ngambo na yete esengeli akota na yi gouvernement c'est son droit mama bibi il y a pas une semaine na auto sala j'ai fait Congo central je suis arrivé à Matadi je suis allé à Boma na moni ba député nyonso wana tout ba village na bango mais je vous dis de ces côtés là les gens vous souffrent. Mais comment tu peux améliorer la situation de vie à bien-être à peuple congolais et que ça améliore l'ingénierie Batunion surtout Basengel ba contre le gouvernement. Oui, dans un respect dans mon antemi. C'est un notable. Azana Mayele. Mais il doit comprendre que non Esengeli pe atiki la bilenge na no basala ikozala moto ya mingi. Nanga mona bino moko ekosenga pe bozala exemplaire à quand la paix. Pour n'engeni pe beaucoup ça la pour te trouver paix déjà na kati yanda kona bino ya AFDCA parce que beaucoup paix ça bato ba conseil beaucoup loba pendant que nanda kona bino moko ezali kozika biso to na kimia na kati ya regroupement politique na biso AFDC kolanda trouble fait to bikaite kolanda été bikai c'est un trouble fait bikai c'est un incontrôlé c'est un agitateur dans l'esprit, il y a acharnement. Est-ce que vous avez un problème personnel? Il y a un sénateur modeste, Bahati Lukwebo, Azolinga Zwa gaz et pas Bahati Lukwebo. Bika y a une histoire sombre dans Mboka Oyo. Au contraire, il y a na IGF. Bikai asila kozwa ba mbongo ebele, ba catastrophe ebele sila même ko sala na kati ya mboka na biso. To mona ki ekokende sengeli ba auditer ye. Mbongo nyonso to abanda ko kende ozwa. On l'a vu faire caravane moko motorizawa kokende mbujima ya lobino akende ko pesa bato wana mbongo ebutaki na poche na ye. Sengeli IGF a auditer ye ba yeba mbongo wana ebutaki wapi. Motozo waka mosolo na ye akende pesa toute une province bato ba connaître ba problème. Ça c'est aveugler l'opinion. Sengeli IGF a enquêté sur la personne en Bikai. Et Soki Toke Musika, je vois Bikai finir sa vie en prison. Oh. Ce qui a continué tout ça parce que Azali Kotali Sabino te ba droit il y a deux postes Azali ko zonga na ba AFDCA. Ba reconnaître ba mususu te ba reconnaître ka ye na mwasi na ye. Na kozala d'accord na kati ya parti travailliste na ye azali na bilenge a proposé pe ba komba bilenge. Omoni égoïsme za kati ya Bikai. Dans une réunion tango tozo tia ba kombo na baliste. Il n'a même pas pu kozwa kombo ata secrétaire général na ya parti ata ye na liste. Trésorier na ya parti ata ye na liste. Même ata mutu moko ya parti politique na yo azaka na poto o azaka na province ata ye na liste. Mais na liste Bikai atie kombo ya liboso ya ye. Deuxième kombo atie kombo mwasi na ye. Est-ce que monsieur pareil
il faut ça la confiance. Maître Bazin. C'est comme si à la partie politique na yeka yé na moi si na yé. Dans le cabinet na yo comprendre que non c'est un égoïste. Alors Maître Bazin Pembe topesio merci ndengo ndimi lelo penza to solo la na yo na molai makambo nyonso ezali koleka na République démocratique du Congo topé ba agitation o ezali koleka avant publication ya gouvernement et ndengenini Congo ezali bloqué à Sénat moment tozali ko solo la yango totali na ngambo ya mosusu bandeko bazali ko proposer ba réforme électorale. Tomoni ndeko Fayulu a sali proposition ya réforme ya ba loi pour na ko kenebongo na ba réforme électorale na ngambo na yo tango tali ba proposition ya ndeko Martin Fayulu a tali site sengeli na ko dépolitiser seni esengeli na makambo ebele penza liste za mwa molai na ngambo na yo ezali likanisi ya mala motope ya mabe. D'abord, bazali ba Congolais, bazali na droit ya réflexion. Bazali na droit ba proposer parce que ba moni que non session ya mars et fungwami. Sengeli ba proposer pour na ite non bisonyo surtout tozo ya maponami ya mutu ya na kati ya mboka na biso. Ça c'est de 1. De 2, je note que monsieur Martin Fayulu et monsieur Muzito bazali ba élu. Muzito azali élu ya Kwangu si je me trompe pas ya côté ya Bandundu kuna. Fayulu aza élu ya ville à Kinshasa. Et donc, ceux qui bazali na ba proposition pour ça là, isengeli ba mema yango ninge session efungwami boye. De 3, je note que ba Congolais isengeli ba comprendre ama bibi. Monsieur Muzito nazo banana na ye azali kokosa bato ebele ke parti nouvel élan ezalaka ya ye. Je le répète, Congolais isengeli a comprendre que nouvel élan ezalaka ya monsieur Adolphe Muzito T. Nouvel élan ezalaka ya un certain monsieur, un Congolais, na kombo ya monsieur Paulin Mboma. Ezalaka ya ye. Vous en avez preuve, maître. Soko lingina pesa ba preuve na ko tinda na site moko kota tala décision o ezalaki ba nommé ki monsieur Blanchard Mongoma. O yazali secrétaire ya nouvel élan. Okomona na se wana c'est commis bien président ya nouvel élan un certain Paulin Mboma. Ezali ya Muzito T. Nazo pesa yo élément mususu. Tango Muzito, Fayulu, Bemba Katumbi, Baké Lumbashi. Dans une réunion, il y a déclaration à Bango à la Mouka, ils ont fait 2 heures, 4 heures. Parce que j'étais là à Lumbashi, la compte il y a dynamique Nangaï. Bado ça la tractation pour na et tout ça na Bangunzela. Ba boyela monsieur Muzito a signé na Mukanda wana parce que babandoko yeba yete bazalaki hybride. Aïbaki était azali zoya comme personnalité ou bien zoya comme chef ya parti politique. Ça c'est de 1. Maman Bibi Sengeli ba Congolais ba retenir yango. Muzito na Fayulu ba lobio non ba élection commission électorale nationale indépendante Sengeli ezala comment ba lobio Sengeli tourner. Oyo ba confession religieuse ba gérer ba o musu pe ba. Et ça la confier dans la société civile, confession religieuse, ba mouvement de femmes, mouvement citoyen et des droits de l'homme. Nazali ko noter que bangomi balé bazali ko s'agiter inutilement pour rien. Monsieur Martin Fayulu c'est le moment yé a implanté parti politique na yé. Parti politique na yé zakaka na Kisasa awa. Na venir enseignement. Azotika na distraction ya koloba ya glissement ya recensement c'est le moment ya organiser ba élection. Fayulu est en train de chercher na Muzito bazo luka dialogue parce que ba monete non na ba condition actuelle bazali na mbongo ya kosala campagne te. Moïse azate Bemba azate. Et puis na ko mona Fayulu na Bemba kokabwana. Parce que on a ndoto to na vie normale. Na lobie Muzito azamwa ba moyen na ye parce que asela ikiki ko travailler comme premier ministre, on sait comment il a dilapidé Bambongo ya l'État congolais. Azamba ma moyenne, azamba ma pango na yebele référence Jekoko Mulumba. Mais je ne le vois pas Fayulu koke na ba élection na ba moment boy. À cause de partenaire ya Malonga pour financer yete. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un dialogue. C'est ça logique que Fayulu na Muzito ba même. Il faut aller dans un dialogue pour que nous va se retrouver. Tant que vous avez un poste ministériel, va se préparer pour la élection. Recensement ezali kosalemana au NIP.
oyo organisera ba élection na kati ya mboka na biso ezali nde seni mama bibi sengele ko expliquer na ba congolais loko est-ce que Corneille Nanga alobi ke maponami ko salema na kati ya mboka na biso te alobi te mais Corneille Nanga alobi ke non totikali na retard tango batuni Corneille Nanga est-ce qu'on peut rattraper retard au Corneille Nanga alobi oui on peut se rattraper soki bapesi misolo ndeko nanga pa atalisaki soki bapesi misolo na moment oyo pona bango bakende na ko réunir makambo déjà salaka te élection ba préparer ba élection en 2023 eza possible na ngambo ya makambo tali pe ba recensement bango pe batalisi na ngambo na bango soki bapesi mbongo tout de suite 350 millions de dollars nde bakokende na kokota na likambo etali ba recensement maintenant pour que lobby après 2 ans tozo bongo moto na moto azala bongo identifié comme congolais topé o azali congolais te to identifié azali congolais te recensement ezali conditionné kaka na ba élection te nde yango bazali ko dénoncer non mama bibi ngai ndenge na koyebisa yo boye j'ai avec moi la constitution de la République démocratique du Congo ezali koloba que président de la République oyo actuel il a un mandat il y a 5 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que yoki na munoko président Félix Kolobé ke ba élection kozala te président Félix azali koyebisa esengé to cristalliser moi jeune démocratie otoza nangoyo na maponami ozali koyoka azali ko réagir après kota la te ba évêque ba rappeler na ba député na rentrée parlementaire il y a les 15 au bazongi lelo ba kende bongo na ko privilégier au Italie ba réforme électorale ngai nako bimisa ba griffe mususu nako bimisa ba mbata mususu tango nako yoke Corneille Nanga koyebisa biso ke non mapona me kosalema te Corneille Nanga auta ko yamba ye pamboso alobi nous aurons des élections azali ko revenir ici cette histoire si ba congolais ba yokangai session ya mars yango yefungwami ba confession religieuse ba présenter biso ba candidat oyo ba ko remplacer Corneille Nanga oyo azali fin mandat na ye mi ba proposition ya Mombeko sur la ba réforme ya la loi électorale et c'est quota dans l'Assemblée nationale oyo tout ça la pression et pas mboso na bureau na ye ba ya sur ba réforme to longo la question ya seuil to longo la to ya na question ya détour to longo la question ya caution oyo ezalaka élevé pour na président de la République tokende ya ko enrôler ba congolais ya étranger tozo maponami ekosalema wapi biloko nyonso wana ekosalema ni na Sénat ekosalema ni na Assemblée nationale c'est ce que Fayulu et Muzitu balingi basala ole ya komema biso na logique ya ba recensement ba olukande dialogue mais maître balobaka soki omoni ndoki belela noki mongongo ekufa bato bayemba to pe bato bayebi bayoka déjà te batalisaka yango na lolenge nyonso to moni ndoki belela noki mongongo ekufa na ngambo ya bandeko Martin Fayulu ndeko Muzitu tango bazali koyoka te ndeko Nanga azali ko affirmer que to ko organiser l'élection en 2023 et na ngambo ya expert bazali kotalisa te tozali na retard tondimela nani voilà pourquoi ici que bazali ko parler les glissements na 2023 ils allaient bongo déjà ko s'instaurer na République démocratique du Congo kotanga ba discours o ezali ko pesa na gauche to pe na droite malgré que mokonzi ya mboka ye moko na se prononcer te glissement et kozala te parce que seni et se prononcer na noté yango nde ezali habilité ko se prononcer yango ninga na yo koloba session ya maso ezaki session ya manger ce qui glissement kozala to koyeba et que glissement ezali mais je ne vois pas état de droit biso nyonso to linga oyo ebe bali susto ki liso na ba dialogue oyo et kozwa ba congolais mbongo ebele inutilement to luka ba médiation boy na boy je ne vois pas ça mama bibi biso nyonso tozali ko souhaiter que non ba député Kabila asila ko pesa biso ya mabe oyo bakoki kolungwa kaka à partir de l'élection, les Congolais ont sanctionné. C'est l'essentiel. Mais quand on a dit qu'il y a eu de peste, on va dire que c'était recensement. Élection, tout n'angoul. Et ça, le bélayoni. Ils ont droit à bataille de peste. On peut pas le babongo. Bango bazana droit à koloba makambetali élection. Bandeko bazali ko tuna question sur makambetali élection. Bakoki kolobate. Lelo ba élection est comme sujet tabou. J'ai suivi de Kojama Kabunt, Koloba était
ba élection ekozala et IDPS azali ko se préparer pour na yango. J'ai suivi ndeko Peter Kazadi na tweet na ye koloba eke bango bazali vacciner na ba intimidation wana ya koloba eke non 48 heures c'est trop. Ça c'est une distraction alors que bango ato IDPS bazali ko se préparer pour na ba élection bino bazo continuer ko rêver et que non ba élection ekozala te. Bazo lukane dialogue. IDPS est en train de se préparer pour les élections. Nous avons dit Kabuya a kotambola par-ci par-là. Mais bino bolo be élection ekozala te. Président de la République a lobo ba élection ekozala. Konei nanga lobi élection ekozala. Mboso lobi élection ekozala. Mais bino botika la distraction. C'est comme ça que vous allez échouer aux élections. Bokolela na maya miso. Préparons-nous pour les élections. Biso nyosoyo tokozala ba candidat. Préparons-nous pour les élections et Singilezala. C'est ce que j'ai dit. Tokende nako salaba réforme pote peuple congolais azwa bongo ba résultat o ezali penza ko refléter vérité des jours. Mais il y a ba proposition de Martin Fayulu. Il y a bibi oui c'est parce que la politique on est appelé à tromper l'opinion. Je le dis en âme et conscience. Kanga iloko nazo ebisa yo lelo. Fayulu est dans une logique, il y a une logique de dialogue. On a été se retrouver dans la campagne en 2023. Biloko Fayulu na mozito bazo sala wana c'est ezali ba théâtre. Oye bomani na sima na bango ezali dialogue. Ça c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Fayulu Muzito, ils sont en train de chercher les dialogues dans ces pays pour avoir l'argent des élections en 2023. Fayulu n'est pas dans la logique. Il y a qu'on y met une élection ça en 2023. Ils sont en train d'aveugler l'opinion. Bazo aveugler l'opinion, je le dis et je le confirme. Bazo aveugler biso inutilement pour rien. Bakende na bazo ba réforme na bango, ba proposition na bango wana, bakende na niveau ya Assemblée nationale. Pour quoi aveugler l'opinion, no moni, balobio no la commission électorale, bureau ya commission électorale nationale indépendante CENI, singele dans le bureau moko rotatif. Et vous allez mandengeni mama bibi. Yebisangai, oyo les lois dirigées, kaka na cycle moko électoral autour na ya 5 ans. Oyo a dirigé 2 mois, 2 ans et demi, oyo pas dirigé 2 ans et demi. Parce que vous monnaie que ça va contrôle les à la direct. Donc il est bon on a kotika te moto oyo akotika na wana seko na siko ko faciliter tricherie. Non, ko faciliter tricherie ndengeni. Bureau ya CENI soki koti bazali installé, bakomi au travailler, bazali na organe moko oyo et contrôle kabango ezali Assemblée nationale. Tango bakozala investi par ordonnance ya président de la République. Babandi musala. Par exemple, balobi ki non to bandi sikoyo ko déployer ba kit électoraux na ba province pour na ba élection salima. Bako le kana niveau Assemblée nationale. Bako yebisa Assemblée nationale tala ndenge to kosala boye. Moto asili so préparer le kwa bongo lobino okomi faire mandat na yo tikila moto mususu aya. Ça c'est des autres. C'est pourquoi Fayulu ba yebina muzito comment faire bloquer token na iloko wana. C'est une proposition utopique ezaka na mutu na bango. Soki lobby maître koloba les images restent ndenge to lobaka. Ndenge ba français baloba les paroles s'envolent mais les écrits restent. Biso na télévision, ton audiovisuel, tout le baka, les images restent. Le lot ozali kota liso ozali ko défendre. Mais mokolo lobi to lobi kuna to constater tes glissements et salemi au réagir ndengeni. Ah maman bibi ko salanga pas sebele. Je vous dis sincèrement ko salanga pas sebele. Pourquoi? Parce que nous souffrons au Congo. Oyebi bato makelelo lelo Fayulu na mozito bazo cha légitimité ezo uta à partir à nini à partir à biloko ba glissement wa et tant au glissement ko sali manakati ya mboko nous allons dépenser en termes de temps en termes d'argent kozwa un monsieur ou ya uti nulle part il se retrouve caserné na gouvernement abimi ministre et tant wazali kokota na gouvernement ya glissement wana akosale la peuple te akobongisani maponami na koyiba mbongo ya trésor public pona bongisa ba élection na ça va me faire mal et puis ngana akolobango wana ezali ko engager kaka ngai na kondima glissement atandambo te parce que j'ai perdu ma vie pona kozo alternance autozani nango j'ai perdu ma vie
pour la cristallisation de cet état de droit. Et je n'accepterai jamais que le président de la République, on a voté par billet à l'élection, a glissé. Et que ça n'a pas se belé. Alors, de connaissances bazali kolanda si faut tout ça l'analyse ok. Est-ce que cause facile pour Ndeko Félix Antoine Tshisekedi il y a ko passer ce qui glissement et salami na 2023, c'est-à-dire il y a ko vanda penza na ngwende wana sans pour autant azala inquiété na likambo etali glissement ce qui est salami na 2023 côté la TCL c'est balobi ba ko accorder té. Excusez-moi, celle-ci va bien accorder 5 ans baboy Ndeko Martin Fayulu et pas une Ndeko Muzitu kuna na kati ya union sacrée. Est-ce que cause la peine à bateau to éviter lobby ceux qui va rejoindre quand il y a Ndeko Martin Fayulu pour na côté les mila acte voilà. Oui, ceux qui glissent mais ça ceux qui salimé na mboko oyo Kabila a kozali sous force belé ba ndeko ya FCC belé ba kozonga na kati ya gouvernement wana parce que kozala dialogue moyen ya ko exclure bato nyonso to ba kozala te et kozala te ba kozonga Fayulu Muzitu ils vont se retrouver bandeko lelo bazana union sacrée ba ko se retrouver yebisanga peuple a kozala place wana ndenge ozongisa bato ya Kabila na ba institution ceci na bango kozala nini continuons encore à piller la République continuons encore il y a ko déchirer ces peuples qui ont en train de souffrir. Donc moi je conseillerais au président de la République attends ceux qui ont ba moyen nous avons un problème il y a coronavirus mais le président doit se battre avec ba partenaires et avec le PBSO République démocratique du Congo ba élection ezala en 2023 attends ceux qui tokoki kolekisata 2 mois Congolais à tolérer parce que nous avons eu coronavirus 6 mois na kati ya mboka oyo. Mais pardon maître na bien élection na kati ya mboka na biso. Au lobby Na lobby ata na 2023 ata soki tolekisi ata mois 2 mois. Te kolekisa 2 mois dans le sens que parce que la date prévue la date prévue est cause à la te to zo ba élection pratiquement en 2023 mais en 2023 même ata soki tozui mois retard mouké ata il y a 2 mois mais toti kala kana fourchette en 2023 que nous ayons les élections en 2023. Donc ba Congolais ba yo kanga bien te ba lobe que non je suis d'accord pour un glissement te na lobby en 2023 même si on peut aller au-delà dans 2 mois. Ni wana yo no bande ko basali ko tali satata 48 heures et kolekate. Non, ceux qui te lobby tata 48 heures kolekate, on peut être hypocrite. Et maman Bibi. Je n'ai pas regardé la date où la Constitution prévoit pour l'élection en 2023. Fin décembre. Fin décembre. Merci beaucoup. Ceux qui ont vu fin décembre, merci beaucoup na kopesa nga date fin décembre. Ceux qui ont vu et salimi na décembre été. Toyo salango attend en février. On tozaka na fourchette en 2023. Et ça va pas déranger parce qu'on doit comprendre aussi le contexte yamboka na biso où ils allaient à dimension continentale. Donc moi je trouve pas là un inconvénient mais que élection et seulement en 2023. Alors qu'on a bateau nyonso basali côté les melango côté les saté ko salamate fobotu na ngulu ainsi de suite na ba discours nyonso basali ko salima. Êtes-vous d'accord avec toutes ces personnes qui soutiennent le président de la République de glisser en 2023? Eza droit na bango. Eza droit ya IDPS Koloba. Eza droit ya MLC Koloba. Eza droit ya SID ya Ndeko Martin Fayulu Koloba. Eza droit ya Nouvel Élan ya monsieur Paulin Mboma Koloba. Eza droit ya Bandeko Dynamique ko s'exprimer. Nous sommes dans un pays démocratique. To prête ka banto ba intention te eza malunga te. Eza pe droit ya ba Congolais ko sa la pression. Je fais ici allusion ya Bandeko CLC. Bandeko Senko eza droit na bango ya ko sa la pression. Parce que élection ya monde cristallisaka état de droit. Il y a un monde cristallisé ba valeur mususu eza droit ba congolais ko boyela ba toyi de pes ba lobate ba koki ko lobeke no to ko de ti na 2038 eza droit na bango mais oya ko kata makamonyo so wana ezali kone inanga na ba élection qu'est-ce qu'il dit ezali seni na ba élection ba ko organiser na bureau et ko tia en place. Alors maître Tokomina Souka de votre côté tant vous allez kolanda lelo te bazali ko talisa le président de la République a commis juge Akeina kokata likambo azando a pesi chance nande Congo bila a continuer kosala mabe yo na ngambo na ozali ko réagir ndenge ni poto moni ndeko Mike Mukeba ina ngambo na ya gangi atalisi penza te la fraude na kati ya union sacrée.
na koyebisa bandeko o baliaki mbongo ya sani akende ozongisa mbongo ya sani nde kangi bango na kingo baoko kolala te bazosala nde ba insomnie et ba insomnie wana pona baya ko se défouler il faut koya ko se défouler na bitando ike zando wana soki basali ezali pona bien-être ya peuple congolais pona bakinois na koloba ba mama na biso ebele batekaka na zando wana mais soko moni ba condition bazoteka ekosala yo passe mama ba mama balimbisa ngai mama yoki posa ya masuba akozwa kaka liputa na ya mi finiki apise place wana asilisi pembeni wana nde place azali koteka moto ayoki ala ye na tongo pona ya oteka place atekaka akutaki ba shege batiki nyei place wana akoya na tongo azuka mwa komba abala yango apusanisa yango pembeni atandi dongo atandi Thompson atandi ndakala kaka place wana azali koteka pembeni ya solo mais c'est inacceptable. Comment un Libanais à cause de Congolais même ba homme d'état en otage na chop chop a utilisé bango na ba conférence de presse pour ba émission de part et d'autre, c'est gravissime. Mais ngai na kosenga ne na ngobila et que lelo zui aval ya chef de l'état tolingi tozwa timing ya oyo zando wana ko salema pesa biso temps date nini ko banda date nini ko suka. Mais si ka bazali pe ko reprocher de Congobila balobi te passation ya yi marché salami malamote le président de la République a soutenir et loko ba ko soutenir nde yango ndinga na kwa appuyer na bandeko wana sengeli passation de marché et salema de manière officielle. Tango moto yazali koya pona tonga zando ayebisi biso ba kongomani et que na ya kotonga zando tala pourcentage na ngana kozwa yangoyo 50% bino pe villa Kinshasa 50% bongozwa yangoyo ba kongomani ba yebi au lieu de s'acharner sur la personne de Ngobila, chercher comment les rançonner de gauche à droite, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas faire la politique sur les billets d'argent. Non, on a dit qu'on détruire moralité na biso. Tout ça la politique pour na kosunga peuple. Et tandoïke comme place à koya ko lukambongo te. Non, on cherche l'argent dans les bureaux, on cherche l'argent dans les affaires. Aya ko lukambongo na télévision te. Nanga mona yo maître to monite gouvernement congolais ou tibongo ko sur soir vaccin AstraZeneca tango joki information wana o réagissa ki ndengeni. Na kosenga na bandeko ya IDPS soki bazo kozongisa bato na gouvernement bazongisa eteni longondo te. Eteni nous a fauché avec makambo ya Fitika au premier moto. Premier cas. Oui, après sibiso 3 identités pas Joana azali belge, congolais, après ça il sous nationalité mosusu. Vaccin tango ye na mboka. Et sengeli pour nous convaincre la population et sengeli moi ba sensibilisation ezala. Oleki na ba média net maman mission TV boy suivi par des Congolais oye bisabango bien fondé ya eloko ya vaccin. Mbala moko soki ezalaki souplicité ya président de la République était mbelelelo eteni azali ko pesa biso mangwele wana. Et puis balobi eloko wana ezali ko créer coagulation na kati ya nzoto. Coagulation na kati ya nzoto pona ba Congolais o balingi ba yoka ngo na lingala. Donc c'est-à-dire ezali ko kanga makila. Yebisanga ye moto ya kangi circulation ya makila OK na kokufa. Mais liwate moto azali na diabète. Akosuka ndenge nini? Moto azala ka AVC. O azali na bomo nzamba bengi ete akosuka ndenge nini? Donc eteni longondo c'est vraiment il nous a pas aidé mais heureusement que a commis na suka ya mission na ye. Ce qui le bien a reconduit. Je ne pense pas. Congolais a réussi à la marche minée sur l'étendue de la République parce que Teni Longondo a reconduit. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Je te dis vrai, pardon. Il a un problème sérieux, il y a communication. Il a un problème sérieux communicationnel. Donc, à Kendeka Ningazo Kenewan, ils allaient Teni, Ali Bandoubola, ce sont les gens, les ministres, Yamabe, Oyo IDPS, à cela ils continuent dans le gouvernement. Aussi, si pour aller l'autre, monsieur merci, ndengozima qui peut répondre na invitation à biso encore une fois, bande kotozali kolela pharmacien à biso Flaubert, Flaubert oyo auti kotika biso moto akela ki mana Covid biso nyonso ba congolais sengeli na kokende penza ko se mobiliser
pour propager penza information etali mana Covid et bikisa batu ebele pe gouvernement na biso ezwa kango en compte et à notre grande surprise tozali kotuna pona nini lelo bazali ko marteler lisusu sur yango te parce que bikisa ba kongomani ebele lelo azali lisusu invité mais ezali produit purement congolais ou esengeli to consommer yango avec beaucoup d'estimation. Voilà. Maître to Péchio, merci. Merci beaucoup, Maman Bibi. Outani Malasima pour l'information mosusu, na éviter ce que vous avez na oya kobaki ça pour bisoto clôturer. Non, c'est vous remercier. Na banda kolokela yo document ya nouvelle élan monsieur Mozito pendant l'action. On repère ça biso yango pour que to même après l'émission. OK. To silisi pour na lelo Maître Bazin un mot à tous ces téléspectateurs au Bazali Kolanda à travers ma mission TVP à plus 243. Merci beaucoup Nabango. Je suis prêt à cause de remarque Nabango. Je sais qu'il y a certains oyo tangwazali permis na téléphone naé et l'eau facile pas naé c'est d'injurier. J'ai même reçu au tinelenga message mon congolais mon quoi copieusement fini vraiment il devait jusqu'à la fin au tinelenga message. Avec au pesa imbote place azali. On continue ko sala ika motema passe parce que j'ai toujours prôné les valeurs na kotika la kana ba valeur o yazo moné que no izamabe. Merci beaucoup à tous les pro-Congo au Bazaki Bongo branchés à ce net moment pour la Rolanda Biso. Bonne semaine na bino nyonso au Bozaka on a pour na biso biso pour na bino. Bonne semaine na bandeko yo ba lobby bango na ma mission TV Tiliwa. Et merci beaucoup à Volding Kituka derrière la caméra en même temps machine. Merci na bandeko bazali ko partager 132 000 abonnés grâce à votre fidélité. Tokokika kozonga pour na kopesa bino. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités. Entre-temps, Kimia na mabota na bino. Bye. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.